Naomi, on that place. Naomi, on that place. nzira mu bamisubakiye bakota
Nous sommes réunis pour rendre grâce au Seigneur, lui
moto ya sika oyo akolukaka mayele masolo akomi kokomisa ntango nyonso mpo te akoma elili ya kozalisi wa ye bongo sikawa bato bakosenge lisusu te bato bakeseni lisusu te moyuda na oyo azali moyuda te moto akatisi nzoto na oyo akatisi nzoto te moseti na moto ayekola oobona mosoni bango banso bazali se moko obele kristu azali ye azali maso o bato banso awa nzambe aponi bino ozali bato baye penza bana baye bongo kozala motema ngolu motema molamu motema mosawa motema moboto oyeba kolaka motema soko moto moko azwi likambo na moninga ebongi te bakanisa motema mpe balimbisaka mokonzi alimbisi bino bino mpe bosala se bongo kasi na mabima ye maso kobakisa molingani bolingi kokosanisa bino olisanga se lioko boboto bwa kristu botota omitema ya bino nzambe abiaki bino mpo te kozala na boboto asangisi bino nzoto se yoko potondo ye otondo bandeko liloba ya nzambe wana mokonzi azala bino sambelamo lokola santo mateo akomi tokotanga eteni ya tuku mibale na mitano banda molongo matomi na minei kino molongo matomi na lingwa. Matthew chapitre 25, le verset 14 jusqu'au verset 19. Ezalaki lokola moto moko alingi kokende mobeko mosika abengi basaleli bange atikeli bango mosolo mwaye apesi moto moko ayoka likano mosusu ayoka libale mosusu ayoka yoko moto na moto lokola ekoki na ye na nsima akei oyo azwaki talenta litano abakisi talenta litano lisusu na mobongo asala se bongo oyo azwaki talenta libale abakisi talenta libale kasi oyo akisi talenta yoko
célébration eucharistique va dans ce sens-là. La messe d'action de grâce pour la vie de la maman qui nous a précédés dans la félicité céleste. Ainsi, cette célébration, cette Eucharistie constitue pour elle une clé d'ouverture de ces portes là du ciel. Akapo, azalaki moto, ayambaki Yesu Kristo, soki atikali na mbindo ya lisumu, soki atikali na likambo moko ezali kokanisa ye, te mama na biso apema na moboto wa Kristo te, kasi apesaka avec nous ezali likambo mpe suwe ndenge Yesu Kristo alebisaki na bapostole na ye ntango akutani la paix soit avec nous. Bongo soki ezali na eloko moko te ezali kosala mama ya biso esika azali moboto wa Kristo kozala na kopemwa ye te lesana ye asalisa ye nzambe wa ngolo aye ngolo atala bokomo ye te alimbisa afungolela ye ekuke lisiba ya bongo mpo te ndeko wa biso afe ntumbo te nzambi ya mabema ya okai kosala lokola moto mokili kasi mpo ya boyangwa ye ndeko wa biso azala bénéficiaire ya ngolu ya nzambe ayingela esengo ya seko oboto. Elle n'est plus avec nous. Mais c'est nous qui continuons notre démarche ici sur terre. Voilà pourquoi les lectures que nous avons choisies, c'est pour consolider, pour nous accompagner dans la marche ici sur terre. Quand il y a l'amour, surtout qu'il y a un mokanda en Santo Polo, on a par Christo, par Polos. Santo Polo azali koloba na biso tosili tozwi bomoi kwasika tozwi kwango ntango toyangaki Yesu Kristo ye tokuli batisimo tomipetoli na mai na batisimo. À ce moment-là, nous avons la question: est-ce que nous portons en nous l'homme? N'est-ce pas que nous demeurons dans les anciennes habitudes? N'est-ce pas que nous menons des vies comme les gens qui ne connaissent pas encore Jésus? Au Koulibatisimo, au Bomi Wasika, si mon pote m'a Yesu Christ, au Seigneur, on gagne le cola, Zeneneki et Yesu Christ, va y et là, il dit au Seigneur, Kolokatina, bis, Liboso Pesa, Santopola, Lumina, Liso, Dawa, au Seigneur, Kowaka, Ayemaso, Makosalati, Tozala, Azeneneki à Yesu Christ, nous dépouiller de l'homme ancien. L'homme ancien, c'est qui? L'homme ancien a la ligne dosée. Attends, si vous me voyez, on est en Kanda, Miguel, Mayele Mabe, Mafinga, Malola Mabe. Tout ce qui attire la colère de Dieu. Voilà l'homme ancien. Comment on doit s'y garder à l'antique au côté de l'Oyaïs Christo et Nena. Olata, on doit s'y garder. Oyo, Apolukaka, Ayele Nasolo, Oyo, Akomimo Isaka, Tamboïso, Pote, Akoma, Eli, Yamozali. Prendre Jésus comme notre modèle. Et dans Jésus, nous avons un témoignage
passé, il ne faisait que le bien. Et vous qui avez porté cet homme nouveau, vous avez abandonné l'homme ancien. Faites de même. Suivez Jésus comme votre modèle. C'est en cela que la fin de votre vie, vous serez tentés. Vous n'allez pas vous perdre sur la voie qui conduit à Dieu. Cette voie-là, vous n'allez pas trouver des croisements qui vont vous laisser perdre. Parce que vous avez cru en Jésus, vous l'avez suivi, vous l'avez pris comme votre modèle. Et lui, de son vivant parcours qui passait, il ne faisait que le bien. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de bien. L'évangile nous parle des talents, talenta, ou la talenta. Inakata la responsabilité à percer selon sa volonté et la obéissance. Vous avez votre responsabilité à percer au sein du talent. On a mon tel que nous sommes ici, chacun de nous a ses talents. Ok, na suka, nzambe akoya kokuna yo, nini osalaki na mani na pesa kiyo. Le point commun pour tous, c'est les talents. Bien qu'il y ait des différences, nous avons des talents, le point commun. Dans cette parabole, il y a le point commun. Tous les trois ont ici des talents, bien qu'ayant une différence. L'un, le premier a reçu 5, le deuxième a reçu 2, et le dernier a reçu 1 talent. Alors, comme nous sommes réunis ici, ce qui ne nous différencie pas, c'est la vie que Dieu a donnée à chacun de nous, le point commun. Tous nous sommes vivants. Nous avons reçu les dons de Dieu, la vie qui est le don précieux de Dieu. Et à savoir que la vie que Dieu nous donne, cette vie-là est le véhicule. Comme on a la perception au Tigami, na Itinda, vous avez la vie et vous êtes prêts. Dans cette vie-là, orientée vers la maîtrise, vous devez faire ce que fait le prêtre, ce que le prêtre est appelé à faire. Vous allez dans mon moyen, au comi, tata à l'imota, vous allez dans mon moyen, au bota qui est né à l'imota, vous allez dans mon moyen, vous allez maman, vous allez dans mon moyen. Vous avez une telle responsabilité dans la société, dans l'entreprise. C'est lié à la vie. Les responsabilités que nous avons sont liées à la vie. Et la vie, c'est le point commun. Comme c'est le point commun. Dès que mon corps, pour votre magie, il y a moi, pour ton amour, à ce qu'il y a ça de là. Mais il y a un peu de temps, il y a qu'est-ce que tu as fait en vie que je t'avais donné. Bien évidemment, le Seigneur, shalom. Pour la soirée, il est à Bonsoir. Pour la soirée, il est à Bonsoir. Tandis que pour la soirée, il est à se contenter.
Oui, 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 oui. Ça va? Tu vas tout ici, hein? Naomi, on a place. If love is crazy, love is for me. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. L'immeuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts.